Ambote ndeko. Siko Tshisekedi achoué. Yo le siko nini ndeko. Ohoro ndeko, merci mingi nengo ozinga lisusu lelo biso yo lelo wa tokomi 15h soki 16h wa libosa Downing Street. Bureau ya David Cameron mokambi ya mboka Grande-Bretagne. Toya lisusu lelo ko lakisake élection ndenge tolobaki liboso. Élection libéraka mboka te. Élection et libéraka mboka te pesa ki pwanza te. Toya lelo potolo bake. Lelo mokili mobimba Jacob Zuma Kagame bango tout basangani contre peuple congolais bapesi ba mercenaires mutu nyonso apesi minduki pour balalisa peuple congolais mais lelo eza victoire ya peuple congolais pour bapesi élection balobi que non esili boye mais biso tobi que eze bandeli la guerre sera longue et populaire Moussa Kabila lobaki toye lelo alisusu kosangana ko organiser ko za ba numéro ko benga ba meeting ya munene. Oh, femmes congolais, hommes congolais, il faut comme organisateur pour la libération. Il faut que na biso maman, papa, comme libérateur, comme libératrice. Maman toye ko ndeni ba libéra mboka. Ki pointe ko yaka so ki biso yo so to kontina kati. Yango na zo benga na bino nyoso lo bande ko ngai biso yo na Londres, Allemagne, France, Paris, partout Canada, South Africa, partout to ali. Toye ko la science ko organiser. Ordre du jour à la révolution pour élection simbité. Révolution à Toko Tambolim Kolmomi Balo l'invité. Il faut qu'on identifie l'ennemi dans la forme Nenyo Sazwaka. Donc, mon lelo ennemi congolais a la forme belé. Un mora comme un ami sous bleu, un mora mis à chinois, un mora indien, un mora commis à Moukousé, un mora moulaï. Il faut qu'on identifie l'ennemi congolais dans la forme Nyoso. Oh, tous ceux qui pointent à solo. Tous c'est limité car on a énergie, on a idéologie, mais Moukousé, mais Toyebake, ennemi Nabiso, Aza international. Biso peut faire international. Solidarité bandeko nyonso ba indo na mokili oyo balingi pona kipwanza Congo il faut to fungola porte pona bango po toza kipwanza solo batondo mingi ndeko révolution ordre du jour uhuru ndeko